Radio Lisolo. Motivo Viva. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Oyoki Angopien, Radio Télévision Lisolo. Oyoki Genfodi, Boza Likolodi, Papi Bisikita, le meilleur conseiller de la diaspora congolaise. Les combattants, Paul Lipassa, de retour. Paul Lipassa, les vrais combattants de London. Paul Lipassa, de retour. Général Kanto, Odom Bambou, les grands dépositaires célèbres, les meilleurs conseillers de la diaspora congolaise. Papi Bisikita. Oh, Maman Marthe Bouana, généreuse, Mana ya London, Mavungu Lipopo, de Toulouse, ya biso yango yo, Mavungu Lipopo, de Toulouse, le grand premier, Mokomi Taba, Michel Kambo, de Bruxelles, Radio Télévision Lisolo, Maman Marthe Bouana, Mana ya Canada, Maman Elodie la Floride, M. Kamatia, Mouta Ntembo, Oyoki yango bien, Radio Télévision Lisolo, Papi Bisikita, les meilleurs conseillers de la diaspora congolaise. Maman Coco ya Banadi, ya biso yango yo. Maman Thérèse Mondele, Maman Malou ya biso yango yo. Maman Marthe Bouana, en direct de Canada, Radio Télévision Lisolo, Mère Annie, États-Unis d'Amérique, Maman Marthe Bouana, en direct de Canada, Maman Makila, Yayo Yamoyodi, Maman Makila la biso Radio Lisolo toujours number 1 DSV Claude Pauline Poutou de Brumende Yoka Maman Béatrice ya biso ya Pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de Les meilleurs journalistes de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branchés sur la trace de radiolisolo.com. Ça y est, il est là. Il est là. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Five.
Mama Marthe Bwana en direct de Canada. Maman Générose. Maman Générose. On est à London. Odon Bambou. Bolipasa. Les combattants Bolipasa. Papi Bisikita. Le meilleur conseiller de la diaspora congolaise. Maman Benesha. De Parigo. Ouais, Benesha. De Parigo. Maman Bolipompo. En direct de Toulouse. Maman Nono. Oshibiraka. La combattant Nyoso. La biso ya Ngoyoka. Radio Télévision Lisolo. TSV. Mwana Ngodi. Générose. Yaye ya Mwanadi. Maman Béatrice. Papa Mozart. Maman Chantal. Mère Sophie Maoba de Parigo. Annie Itembo. Depuis Sol des anges. Sol des anges. Solange. Mère Mélanie Tanguy. Gabi Naliège. Clément Papa na Judith. Yaye ya Moyo Bana ya Liège. Radio Lisolo. Les grands pétroliers, Mavungoli Popo, de Toulouse, Bolipasa, de London, Claude Tolimpuku, de Bremen, les combattants Poche, Ushinglaba, Radio Télévision Lisolo, Poche, Soro Babel, Pasteur Philippe Mokenge, Pasteur Anake Onyompe Mpu, Maman Marthe Bwana, Radio Télévision Lisolo ya Moyodi. Ah ouais, Maman Marthe Bwana. Ah ouais, Radio Télévision Lisolo, PSV, Générose, les combattants Hibou, les Suisse-Irlande, le combattant Hibou, les Suisse-Irlande, Apôtre Ndoche, Zorobabel, tout, PSV, Maman Marthe Bwana, Générose, de London, Annie Itembo, Mavungoli Pompo, de Toulouse, Radio Télévision Lisolo, la biso ya Moyodi, Nikomba na bino ezali léger. Maman Makile, oza wapi boye? Maman Koko, oza wapi boye? Benesha de Parigo, oza wapi boye? Ito International. Pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de Les meilleurs journalistes de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branchés sur la tranche radio-solo.com. Ça y est, il est là. Merci Nabandeko Nyonso, bozali kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Napesi bino mbote oyo ewiti vraiment na motema, napesi bino mbote, bozali ebele.
Le combattant Mbo Lipasa de retour de London. Mbo Lipasa Mobala Ngenge. Yo Zongeli Bisodi. Aïe 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 Magamboyo. Eza mwa pasi. Magamboyo. Eza mwa pasi di. Ah, Mboli passa de retour. Yayo, commandant Ibu de Suisse-Irlande. Mangrokoto Esiko Sali Kolanda Biso. Générose de London. Yayo toujours Yangoana. Bamangrokoto Esiko Sali Kolanda Biso. Nakati na radio du solo. And a shower remix, you know. What you gonna continue? Alcohol. Don't please about it. Yeah. Hey. Are you there, man? So. Go. It's a balada go. Omo wanya na miale. Eburubago. Merci Nabandeko, Bozeli Kolanda Biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Mpote na Marthe Bwana. Mama Marthe Bwana di Canada. Nabanzi bandeko oyo bazali ko benga toujours kaka na tango oyo DSV. Oh, waka baby, baby, kona baby. And I go tell my mama, and I go tell my papa, and I go tell am say, you be waka baby, you be chuku baby, baby sawale, sawale, sawale. Merci Nabandeko nyonso bozali kolanda biso pambate esika oyo bandeko bazali kolanda mpe bazali koyoka mpote na bandeko nyonso bozali kolanda biso mama nkoko ya bana mama Thérèse na Hollande mama Marthe Bwana Mavungu Lipopo mwana ya Toulouse akenda sango Mavungu Lipopo zoya yo yango wana Bamangrokoto esika bozali kolanda biso bozwa ya bino Générose Générose mwana ya London zoya yo toujours bamangrokoto Nabanzi bandeko o bozali kolanda biso na kati na radio Lisolo na minute oyo bozali kolanda biso na minute oyo tokomi na tango oyo toye epai na bino poto solola masolo etali makambo ya mboka na biso na émission na biso ya mokolo mwalelo émission na biso ya mokolo mwalelo ezali pasi me tokondima kaka bokoyoka qui dit vrai fasi ya Congolais tozali koyeba yango lisusu te tem na biso ya mokolo mwalelo fasi ya Congolais tozali koyeba yango lisusu te Congolais azali na fasi nini oyo tozali koyeba lisusu te yesolo bandeko fasi ya Congolais tozali koyeba yango lisusu te ndenge nini fasi ya Congolais tozali koyeba yango lisusu te Congolais azali na fasi nini yango tozali kopasola mpoke na biso na mokolo mwalelo napesi ba mer nyonso ya système ya kurudimba bozwa ya bino toujours ba mangrokoto ba père nyonso ya système akelele bozwa ya bino toujours lelo toloba te me tokoloba lelo tolingi toyeba fasi ya Congolais toza koyeba yango te Congolais aza na fasi te
na tongo congolais aza na face oyo tobengi ya pasteur. Na midi congolais akomi na face ya joueur. Na 14h congolais akomi na face ya coopération. Na ba 17h congolais akomi na face ya kimuyibi. Na 20h congolais aboti lokuta. Na 22h congolais a changé. Na 0h congolais akomi na face ya ndoki. Tozoye bate face ya congolais ezali wapi. Lelo bandeko bomeka kokanga motema. Toyoki pe mingi babengi balobi. Menga likambu oyo nazali ko comprendre yango te. Jekoko alobaki na kati na mboka na biso gouvernement ezali te. Kobanda na motu tin na makolo. Ba député na biso balobike o bango bakokende na kati na gouvernement wana po bakende kotia maboko. Me totali na kati mwa exemple moke ya moke na kingabo kuna bandeko bazali kolela. Babuki bandaku ya bato. Batumbi babwaki ba gaz lacrymogène. Mpe bana bakufi, mpe misusu miso ezali komona na te. Wapi ba député oyo balobaki ke bakobundela peuple congolais. Bakei po peuple mutafotaki bango. Bomoni ba député ya opposition na kati na kingabo. Ou bien bomoni kaka Jekoko oyo ya kolabo. Malgré ça koloba biloko na ye wana, mais jusqu'à présent Radio Lisolo nanu etamize ete. Tango toko tamize nde bokoyeba Jekoko azali nani. Mpamba te azali koloba maloba kitoko pona kote na biso. Est-ce que azali kote na biso? Azoloba pona nini? Wana nana koti na kiyungulu ya kati ya Radio Lisolo te esika o toko yungula ye. Jekoko alobaki ete kobanda na mutu tina makolo gouvernement ezali te. Alors bandeko tokoyeba ba député oyo ya solo na kati na mboka ya Congo oyo esengeli balobela peuple congolais. Welcome. Bato bazo ndimanga te. Ba soi-disant bakonzi bazali me bazana bango te. Est-ce que mokonzi azali? Ngo mokonzi azate. Kadhafi ko bana makamno awa te. Yo benda pota, je nani pepe. Benda pota ongi. Sana ngachi ke mo makamno zoloba. Zo ngachi nga. Suba kanga bakanga ngai. Botala. Lisasi ezui mutu. Est-ce que to ba ke mokonzi azali? Tout ça ko to kata jungle. L'autorité de l'État n'existe pas. Bato bazo na na poto. Bazo na partout. Bazo ba kenga bazo tinanga na sala ba jeme na zo lo bango na teme na monoko te. Na lobi bien que l'autorité de l'État n'existe pas. Je comprends ça malem ko ya akoloma ka mo belé, koloma me belé. Botala boye mutu normal la fin boso ndako na masasi ba beti likolo pasuki. Bana bakufi na zo lo ba na tie monoko mai na monoko te. Ndeko Flori Mbenga. Papa Molière. Botala toza wapi. Nete so bendi pena pota oyo bato bazotala ngo mona somo me pepe nete so bendi ndeko nete so bendi pota na bien. Botala mutu afa ateka na ye un responsable azana mwasi na bana ateka ka biloko ne pas laisser mwasi na bana bazo beta ba sinse masasi si masasi ke beti na likolo. Toza na mboka nini? Toza na mboka mokoti. Kadhafi natangisi maya misu na ngapona mwana wa kufina moni mwana na moni mwana ngana la na mabele. Minga kolobeza te. Boye bake mboko ezo keni na kokufa. Qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut battre nous battre tellement non on ko ka télé le battre tellement babike non. Trop c'est trop. Et ça bon te? Trop c'est trop. To mona kana Tunisie. Ou bien en Égypte. Muto za oteka ba pomme na ya ti ba boto le biloko na ya mi tumbi battu ba tellement changement quota. Et là on est na Congo pour changement ça nini? Et quota. Ndiko Kadhafi. Na ozo bino bato na ngala temo. Na ozo bino ba témoin. Tozo kene malema me to koma. Bato ba kenda ki liboso. Est-ce que ba komi? Pour muto akoma faut peuple ACP là. Boloba ki ba né social,
Est-ce que social est salami? Botala boye. Moi, on a 5 ans. Moi, on a 3 ans. Lacrymogène, pour bien qu'on benga na batou. Lacrymogène et beti batou. Botala. Wabi jari. Oh, combien dans Syrie, t'es oh, t'es combien dans Syrie, t'es? Ou bien dans Libye? Boye. Botala, bino botala. Oh, ba lacrymogène, ba beti batou. Bazo beta niamate me batou. Pour nanini, bazo beta batou. Pour Moutou, gouverneur à ville, papa Théophile Bemba à l'époque, à Lojaki Bango Awa. Groupe va tout le monde bailler, ba avocat généraux, ba généraux ya police, ba procureur, ba te kama belé oyo. Mais ma belé oyo était ba congolais, ma belé côté kama ma belé oyo était ba congolais. Na sengi na papa Magic Simba. O le fonda la bureau. O tala ka batu na musika mona ka pasi. Na sengi na papa Luzolo, to soyi na lobi na reke. O pekisaki ba exécuter arrêté oyo. Problème ni ezaliao. Batu bake basali mikanda ya mabe. Ba arrêté mo lokuta ke. Lupango oyo ezali bien mo benga bien 100 mètres. Ba yepo bateka ngonde ko Kadhafi. Na vérifier mikanda ya mabe. Mabelo eze à l'état. Sous mokolo l'état moko bakalinga tonga tamso hôpital. Ah parce na kingabo hôpital ezali te. Wenze ezali te. Tozo vivre kaka net te nde balobaka na bana Kinshasa. Mais pourquoi vous m'avez dit la lipa? Bon, tu as hôpital là. Depuis que tu as un écoute chez sans fixe. Na comme la match qui s'y m'a zongi saté. Na zone balbata molière bonne qui s'en na comme la match qui s'y m'a répondu na tamona ngazoba. Ba répondre car imbécile na silence. Vous venez de pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la trace de radio. Ça y est, il est là. DSV Diana sous le photo de vos pères Tal. Nabanzi Bandeko qui dit vrai. J'ai Coco qui dit vrai. Face ya Congolais, tozali koyeba yango te. Congolais comme na ba face belé. Boyebi caméléon. Caméléon échangeaka ba couleur. Ezui likasa échanger. Ezui piné échanger. Ezui tricot rouge échanger. Il y a vert, il y a orange, il y a ba couleur tout échanger. Face à Congolais, tozali koyeba yango te. Oh. Tokoyeba face ya Congolais ndenge nini? Qui dit vrai? Bandeko. Toyambaki Roger Lumbala awa na kati na diaspora. Toyambi Roger Lumbala na diaspora. Aye kolela. Asengi bambongo. Alobi chaîne na ye. Ezali ya kobukana. Chaîne na ye batumbi yango. Chaîne ya Jekoko batumbi yango. E ya Roger Lumbala batumbi yango. Face à Congolais tozali koyeba te. Na émission na biso face ya Congolais tozali koyeba te. Roger Lumbala lobi chaîne na ye batumbi yango, bazikisi yango, peuple congolais asala nyonso tu a aidé po chaîne na ye ezonga. Roger Lumbala atamboli na mikili na mpoto awa po na kosenga mbongo epai ba congolais. Congolais azui mbongo apesi, matériel apesi, confiance apesi, bolingo apesi, amour ba apesi. Qui dit vrai? Face à Congolais tozali koyeba te. Qui dit vrai? Face à Congolais tozali koyeba te. Mbongo bapesi, matériel bapesi, bolingo bapesi, bilamba bapesi. Ni lisusu topesi bolingo po aza na sima ya chichi. Jekoko Roger Lumbala azwi mbongo akiti na kati na Kinshasa. Motema na biso na bango Roger Lumbala akomi na kati na Kinshasa. Boyoka Roger Lumbala akomi na kati na Kinshasa.
il faut à remercier biso bana ya poto oyo topesaki ye mwa eloko mais boyoka Roger Lumbala na eloko oyo biso topesaki ye face à Congolais tozali koyeba yango te. Qui dit vrai? Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Batika biso kimia to sala musala. Batika so balingo salisa basalisi. Ngabu na osema na diaspora basalisa kazulo ngate na moi. Batinda na la. La lobby hein on complété ce qui m'a rendu mon pépé bakanga. Voilà. La lobby mo diaspora. C'est rien. On dit rien. Là, tu me dis, on va passer. On va aussi à Richie Bishop. Yo so mona vraiment sango ya catholique à l'Ongoli Bilamba pour la côté. Yo so mona sango ya catholique. Qui se colère et qui? Yo so mona bande babota yo. Yo so mona vraiment pasteur ya ba protestant. Na baoto yebi na États-Unis d'Amérique alongoli Bilamba pour la côté. Parce que copie par où vous êtes dans la poto. Jamais passé la coquille qu'on l'a que la moto la baie. La Bible. Non. Aussi au cas, Monseigneur Mosengo, Cardinal Malula, Cardinal Echaou, ou bien Sango Azako Pesani, Azako l'a que la bateau la baie. Alors, coup fois, la lobby, hein, et ça, au Pelé, et pas une abîme. Mais on va dire ça, ok, ce qui a subi choc, non pas à l'endroit de Bilamba. Non, mais il y a une église, non, comme l'église, il y a Kamutaka. Voilà, les gens, ils ont Kamutaka est l'île de l'église de la Toubassa, mais la Ramotaka là. Ce qui a fait l'église de la Toubassa, mais la Ramotaka là, Anoba, Toyeba, que à l'église, il y a Kamutaka. Et si on l'église, il y a Kamutaka. Oh voilà. Passer à Mutakala. Bandinipe, hein? Mutakala. Mon numéro, moi, je veux Mutakala. Mon numéro, papa, Mutakala. Maman passé, maman passé un peu Mutakala. Bon, si vous y a un salicolo, il y a passé dans le salicolo. Si vous avez un Mutakala, parce que Niso, et que ça, il y a un Mutakala, bon, si vous avez un passé, hein? Il y a un Mutakala, de l'eau, émission oyo ndeko 10 minutes na émission kosala 10 minutes ndeko moko akomi na poto lokola azali kolanda na bafilme plage ya banudiste alobi ye pa akende na plage ya banudiste ayenga nalobeli yenga azaka na biloko ya terre auti directement na kin auti kin akende na plage ya banindi ya banudiste bato oyo batambolaka Mutakala bango bameseni na bango ça leur dit plus rien camarade yenga kongole kasongo ye mpe azalaka kokende pa banudiste mais ye asa amesanaki siko atuni alobi kokende koyokisa ngai soni te esika toza kokende ye alobi jamais nakoyokisa yo soni ndeko bakomi na vestiaire balongoli bilamba amoni kaka balongoli bilamba batikali bango surtout Mutakala po kuna sikoza Mutakala eza okota na plage te bakoti oyebi bamama ya kuna aza kolala atiki nini nzoto mobimba polele abeti biso liboso abeti biso mibale amunzani akomi kokonza mosapi ya lokolo moninga nalobeli telema tokende moya telema ezande ye wana na mosapi ya lokolo basurveilleur ya plage wana batali bamoni jipe angunzani bango 5 minutes na bino ti
Simana na mutu na biso awa te. Bakama babele. Telema, bazala moya. Welcome. Pouvez-vous pénétrer dans le monde légendaire? Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. Merci. Merci Nabandeko oyo bozali kolanda biso na kati na radio du solo. Qui dit vrai? Face ya Congolais, tozali koyeba yango te. Qui dit vrai? Face ya Congolais, tozali koyeba yango te. Bandeko oyo bozali kolanda biso. Roger Lumbala aye topesi ye mbongo, topesi ye biloko, ye wana alobi diaspora bopesaka ye lisusu te. Diaspora bopesaka ye diaspora bopesaka ye lisusu te. Ye wana alobi bopesaka ye lisusu te. Ba député o bayaki na mikili na poto soit ba opposant tala masolo oyo ye azali kobeta. Est-ce que masolo ya bongo un député, un honorable, un politicien congolais akoki kobeta masolo ya bongo devant télé, devant média, ou bien ezali masolo oyo ekoki ko bombana? Bino moko bozwa réponse na bino. Qui dit vrai? Émission lelo face ya Congolais tozali koyeba yango te. Lokola face ya Congolais tozali koyeba yango te, bandeko misusu babengi nga balobi DSV. Mama na likambo lisusu. Roger Lumbala a insulté. Qui dit vrai? Soki ezali et Roger Lumbala. Qui dit vrai? Face ya Congolais tozali koyeba yango te. Bandeko bolanda eloko oyo comme ça bokoyeba face ya Congolais tozali koyeba yango te. Ndeko moko pe journaliste a bengaki Roger Lumbala na mituna nano bandite injure et bandi. Qui dit vrai? Est-ce que ezali Roger Lumbala ou bien ezali Roger Lumbala te? Qui dit vrai? Bolandi ba conversation na ye awa. Qui dit vrai? Ezali Roger Lumbala to Roger Lumbala te? To yoka mwa muke. Welcome. Pouvez-vous pénétrer dans le monde légendaire? Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branchés sur la grande radio de radio-solo.com. Ça y est, il est là. Le voilà enfin. Oh maman na yo. Unda maman na yo. Irresponsable. Na yo. Na koya na poto na ko bosala rien. Bam piaker, bam mola, basale le côté. Moi, bola maman na yo, mabola, oza wapi. Pauvre malheureux ko fodele zenyana. Elo ko ni na mangoza, oza nango. Mama otiki ya otindela elo ko ni. Makata kata na yo. Unda maman na yo ko enya kadibwa ate kunda maman na yo. Yo kaya yango, okingali. Obenga kasuto watela. Benga kapoto na yo. Soka za malwe ka soka za wapi ya. Benga kayo kuna. Ola maman na yo. Unda maman na yo. Irresponsable. Na yo. Na koya na poto na ko bosala rien. Bam piaker, bam mola, basale le côté. Moi,
bola mama na yo mabola oza wapi pauvre malheureux okokofobele ndenge wana eloko nini ya malongoza oza nango mama otiki awa otindelaka ye eloko nini makakakata na yo kunza mama na yo koyengaka likwa te kunza mama na yo yoka yango oyokingai obengaka sutu awa te bengaka papa na yo soki aza malueka soki aza wapi bengaka ye kuna ola mama na yo kunza mama na yo makakakata na yo nakoya na poto wana to bosala rien bampiaker bamola bato basali eloko te mbwa bola mama na yo mabola oza wapi pauvre malheureux okokofobele ndenge wana eloko nini ya malongo oza nango mama otiki awa otindelaka ye eloko nini makakakata na yo kunza mama na yo koyengaka likwa te kunza mama na yo yoka yango oyokingai obengaka sutu awa te bengaka papa na Welcome. Vous venez de pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de encore. Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la www.radiosolo.com. Ça y est, il est là. Le voilà enfin. ola mama na yo kunza mama na yo makakakata na yo nakoya na poto wana to bosala rien bampiaker bamola bato basali eloko te mbwa bola mama na yo mabola oza wapi pauvre malheureux okokofobele ndenge wana eloko nini ya malongo oza nango mama otiki awa otindelaka ye eloko nini makakakata na yo kunza mama na yo koyengaka likwa te kunza mama na yo yoka yango oyokingai obengaka sutu awa te bengaka papa na yo soki aza malueka soki aza wapi bengaka ye kuna ola mama na yo kunza mama na yo makakakata na yo nakoya na poto wana to bosala rien bampiaker bamola bato basali eloko te mbwa bola mama na yo mabola oza wapi pauvre malheureux okokofobele ndenge wana eloko nini ya malongo oza nango mama otiki awa otindelaka ye eloko nini makakakata na yo kunza mama na yo koyengaka likwa te kunza mama na yo yoka yango oyokingai obengaka sutu awa te bengaka papa na yo soki aza malueka soki aza wapi bengaka ye kuna ola mama na yo kunza mama na yo makakakata na yo nakoya na poto wana to bosala rien bampiaker bamola bato basali eloko te mbwa bola mama na yo mabola oza wapi pauvre malheureux okokofobele ndenge wana eloko nini ya malongo oza nango mama otiki awa otindelaka ye eloko nini makakakata na yo kunza mama na yo koyengaka likwa te kunza mama na yo yoka yango oyokingai obengaka sutu awa te bengaka papa na yo soki aza malueka soki aza wapi bengaka ye kuna ola mama na yo kunza mama na yo makakakata na yo nakoya na poto wana to bosala rien bampiaker bamola bato basali eloko te mbwa bola mama na yo mabola oza wapi pauvre malheureux okokofobele ndenge wana eloko nini ya malongo oza nango mama otiki awa otindelaka ye eloko nini makakakata na yo kunza mama na yo koyengaka likwa te kunza mama na yo yoka yango oyokingai obengaka sutu awa te bengaka. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Radio Télévision Lisolo. Oyoki yango.
bapoliticien congolais oyoki bozobadi toza na bavoyu toza na banyama toza na bandoki radio télévision lisolo PSV bapoliticien congolaise bafinga balembaka te oyo kofinga oyo peuple congolais kolina mafinga oyo eza malamu te bapoliticien congolais makambo oyo ti radio télévision lisolo bamama oyoki yango bapapa oyoki yango ntango bayaka na baede kopesaka bango ozwi réponse oyo bapoliticien congolaise bazali kokamola biso oyeke motu osali ye bolamu di tala réponse qui dit vrai est-ce que eza ya solo radio télévision lisolo oh mafinga ya boye bapoliticien congolaise bana ya congo oh molipasa les combattants molipasa de longtemps de retour mavungu lipopo lobelanga mavungu le grand pétrolier lobelanga le commandant Ibu de Switzerland lobelanga likambo oyo mama Marte Buana Canada généreuse de London lobelanga yango mama Makilae oza wapi be mama Nunu mama Flesha Brenda mama Ani mama Eloki oh Emka Madia mama Chantal mama Béatrice mama Béa radio télévision lisolo PSV radio télévision lisolo oh bapoliticien congolaise oyiba lisusu di oyoka réponse di melesi bapesa na mbwa di okosunga congolais me boyoka yedi oh congolais bapoliticien alobi na mboka ya congo yendaye makambo eza très grave di eza makambo ya kopasola mpokedi oyoki yango bien peuple congolais Vous venez de pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la trace de radio solo.com. Ça y est, il est là. PSV Diana solo photo de vous pertal Yesolo bandeko tokomi na tango oyo bandeko qui dit vrai. Est-ce que eza Roger Lumbala ou bien eza Yete? Qui dit vrai? Bino moko boyoki. Yesolo bandeko nazali na mingi ya koloba mena koloba te. Nafungoli line na kati na radio lisolo benga ba politicien na biso toyedaki bango mais réponse na bango yango wana
ba politicien na biso o toyebisaki bango bakende na kosiege te bake kosiege me totali na Kingabwa esika bazali koboma kobuka bandako ya bato bandeko tomoni ata parti moko ya opposition te bato balobaki bake kobundela peuple tomoni ata parti moko te tokosala boni est-ce que bakene kobundela peuple to bakene kobundela peuple te qui dit vrai bandeko boyokaki Jekoko boyoki Roger Lumbala lobi bo pesa ye te azana besoin ya mbongo na biso te bolandaki masolo na ye masolo wana banaye kosolola na Cyprien Wechi bolimbisi avocat du diable amemi ye na mwa balanse ye masolo oyo ezali kobetama na kati na nkuku oyo tobengaka ya sumalobe mais ye masolo ya sumalobe aye kobeta yango vraiment ke masolo banidiste bokei burindi bokuti bato burindi plan eburinde mutu akomi kokwanzali bandeko eske bomona wapi politicien nini oyo aza kolekana yebi ke émission na bato bakotala yango bokei epai ya bato ya burindi bino kuna nyonso ifo bozala burindi alors ndeko na burindi amoni burindi ekomi burindi tala ba insanité buzoba epai ya bapoliticien na biso alors makambo oyo ye alobi na Cyprien Wechi na oyo toyo kotia oyo est-ce que ezali kaka ye ou bien ye te motune ezali makambo oyo alobaki na Cyprien Wechi alobi ya banidiste ndenge ngondoli pepe ekendaka bokei kuna bino nyonso tu burindi bokoti kuna na burindi mwana maya komi kuna kuti pe bamere pe na burindi ngongo système kaka kuna burindere esprit kaka ya burindi boyoki ndenge aza koseka aza kosala commentaire na yango un cadre un député oyo peuple etiaki motema na imperium ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba bango bazala bakonza mboka me nzoka nde tozwaki ba brigand ba voyou ba délinquant bato oyo bazali bien mpona kotia bango na kosala filme ya porno botie bango na kati na gouvernement mais gouvernement congolaise ou bien ba politicien congolaise na yebite soki bazali ou bien bazali te na ba bêtise ya boye bêtise bete yango na kurudimba en public oyo yebi batwa na yebite soki tango baza ko filmer ye azoloba makambo wana na yebite soki azalaka na kwiti ya lotoko to ya lungwila to ya mayanda ya ntsamba na yebite nyonso aza koloba aza kotrouve yango ezali bien ozobake père de famille en tout cas bandeko bino nyonso bolandi voix wana ye moko afingi nakozongisa ngo mpo biso awa tosalaka tricage te tricage te bokoyoka ngo lisusu tricage te comme ça bino ba mama na batata bino batu bopuyaka batu ya ndenge wana tomeka nanu kosala commentaire na oyo wana oyo ya lobi kokamwa po mona mukolo ya bongo abanda kofinga ngakutu pona banda ona zoka soni me oya ye aya makambo eza pasi bandeko nafungoli line ndeko nyonso akobenga na kozwa ye mpe akokota aloba oya ye mutema esepeli
Généreuse Yaviso Yangoyo Mère généreuse de London Maman Marthe Bwana Okito International Mavungo Likopo de Toulouse Odon Bambu Mwana Antoine Okito Omanga Lelekidi le commandant Ibu de Switzerland, le combattant Kolipasa de London de retour, Réveil Télévision Lissolo, Mavungu Likopo, Babi Sikita, le meilleur conseiller de la diaspora congolaise, Bouta Zampona, Joaquin, Radio Télévision Lissolo, Maman Béatrice, Maman Coco, Coco ya Banadi, Maman Marthe Bwana, du Canada, Yonde, Radio Télévision Lissolo, DSV, Maman na Chabolela, Yabiso Yangoyo le commandant Toshe, Oyebisaki bino kwa, Odon Bambu, Okito, DSV, Obala bien, Ayebisaka bino ni, aleki bango toujours kwa, mwana na mwana yake pa ya papa na yo azali kwa nini. Likopana bango ezali léger bana mai basali mpiaka na miniti oyo odon kontrolele ngai nyonso tukwa baza ya kolela di oyo tolandaka ye te me baza kolandaka me pourkua nde natindaka bango mama Marthe Bwana yayo yango yo di mama Makila oh Makila na ngai mama Makila yayo yango wana di mama ya staff mama Nunu Radio Télévision Lissolo kwa suma totale oyoki yango bien DSV Radio Aspect Tendance Rock Radio Obaladien Ayebi Koloba Généreuse de London. Merci na bandeko nyonso bolanda kabiso na katina Radio Télévision Lissolo tofungoli li na biso pe tobandi koyamba bandeko nakei na lombango numéro ya téléphone inconnu topesi maloba tokei na lombango merci osana maloba DSV maman Nono ebot na batu nyonso oza na conférence ebot na mwana na nga Odon Pambu na batu nyonso na bamama nyonso oyo bakolanda biso mpe batata nyonso DSV ngai lobi nayokaki ata eloko moko te nani na ngai ekatanaki ekufaki naza na motema pasi oyo elekaki lobi nayebaki te me oyo lelo naza na pe meso katana papa mwana wana atanga na ye te mwana wana soki atanga aza na famille ya malonga te éducation eza na se oyo nyonso ye alobi akofuta yango kala te nge biso tozwa mayele
impérium à papa Tshisekedi, président élu par le peuple, toyoka ngo malamu topesa potilero oyo ebongaki tokoma deja na ba 3 millions topesa pokala te kipelekese eza kobinisa bango papa soko ye azolanda mokili te biso toza kolanda ngo a live kala te tokozwa mboka wana nzambe ayebaki bato ya ndenge wana bakoka kovanda pembeni ya papa Etienne Tshisekedi te parce que azali impoli, mal élevé, mal éduqué, donc il a évité na ukapesa nini ye mutu akobina kutu na ba orchestre na bango kuna kutunga na kobenga madikasi po na yi madikasi ya baluba akobina kuna bongo ti lelo akoma na parlement koloba makama malonga si akoloba ka bêtise na moto na bango ya tanga te kanachien bêtise eloko moyo osala biso wana eza te mais apesi biso nde mayele il fallait pas azala na kati ya république démocratique du Congo oyo ya état de droit bakokota bango nyonso CPI impolitesse ya modele wana nanu namona te ozwi motu na telefone oyebi motu nini te oyebi mpe esika nini yo ezali te yo okoki korépondre n'importe quoi nanu namona yango te nayoka nanu yango te oza kose prétendre ke yo eza député na mboka nini na mokili nini na mboka monene lokola Congo batiela biso bato ya ndenge wana oyo nzambe so ayokaka po ya lobi lelo eleki ngai me ya komona ya kofuta yango ya kitoko life biso nyonso tokomona ebola misi papa Desle nazosala donc eboto nazongiseli yo maloba naza na pembe ekatani soko ozozwanga te mikolo mpo nazosala tipoka kokota nyonso yango na fungoli nayoka kakaki eyindi me tokoyindisela ye akoya po takoya wapi bakota kaka na basa mbeto te bakokota lokola bafurumi est-ce que bazoya tout droit oya tout droit mpena ndenge biso kokitaka na aéroport lokola baministre akala ya mobutu bayalaka baye batamboli ata aloba oyo batata si atuma balobaki bakokanga molangi makambo alobamaka mai eninganaka pamba te kanasi azalaka kaka mpe na liboma kaka ata balobi lelo ezalaki te azalaka kaka mpe na liboma tokoyoka mama mobutu abeti eske mobutu abetaki mena mwasi toyoki ti tokoyoka verité ata balobi nini verité ekomonana ekoyokana mpo elongi ya kanasi wana botala ngo malamu na batv botala ngo malamu na bafoto ndenge ezozala eza elongi ya moto ya liboma eboto papa nazongiselo maloba mpo namoni mpenaki na ngai moko na koperdre contrôle. Merci mama na biso mama Nono. Tokeye epai ndeko na biso na numéro ya téléphone plus 1 topesi maloba na numéro ya téléphone topesi maloba. Papa Deze mbote mingi merci pona ndenge oyo opesi ngai maloba. Mama Nono oyo awiki koloba sikaziko oyo alobi yango pena na ndenge elongobani alobi yango pena na ndenge ya kitoko na moni kutu eloko ya kopakisana oyo ye alobi ezali te ndenge pena ye nde pena mama alobi yango eza pena na ndenge wana. Alors nangaki na loba moke sur nani Jekoko na sepeli que ozongisima mwa moke parce que mikolo elekaki wana tango Jekoko apandaki ba reportage na ye wana bato mingi y compris pena yo ozalaki sceptique olobi ou bien pas nécessairement yo mais bato misusu bazolobaki voilà batindi ye aza kosala jeu ya kanambe tout ça et consort et pese nga pasi parce que bato mingi basalaki attention na bamakambo oyo ye azalaki koloba te. D'ailleurs je pense que na telefonaka yo na mpona koyebisa soki voilà nakomaki justement article moko sur Jekoko natindelaki yango yo comme ça otanga yango nayebisaki yango mpe yo que napesaki yo conseil parce que ozomona manaku ayebisa biso soki moninga akumisi yo kolekisa ndelo te soki apesi yo liteya ebongi yo oyoka. Alors na cadre wana nalobaki na yo que
to kene mbangu te to yoka oyo jikoko azo loba na baki na ope yo na yo soki moyen ezali pesa ye forum na yo yamba ye oyoka ye parce que ba tala ba oyo ba lumbala oyo kololo azo kofinga bisawa na ozo na makamlete parce que maman asi a le bien nyonso kamere ayawa pendant 2 heures à l'hôpital sur makambo et belé mais ceux qui hôtel na makambo nyonso à lobaki wana ezalaki ata na nzela mokote kutu a tsolaki nde biso bango bake na parlement aza ko faire comprendre bake na ni parlement aza ko pesa raison eza le pour la bataille ya ba 13 parlementaires wana. D'ailleurs, ceux qui ont récupéré l'article 11 n'a commis sur caméra pour expliquer le coup na yewana pe azaneti a tsebiso moi kuti na esprit a lobi que bon a aucun contribuer et pas ya chichi mais dans la ironie ya mutuga ye akeni ko contribuer et pas ya chichi pendant que azo kondima parti na parlement na batunaye pour na ko appuyer soi-disant l'égalité ya Kanambe mais wana ezali ko sakana na ba combattant alors donc bato ya ndenge wana il faut to sala bango très attention, il faut vigilance. Na comment il peut articuler na witi ko lobawana otanga yango kapele yango na bandikula ba odon pambu ba mpakaza mambu na ba onu surtout otala oyo na kumaki wana na lina no koloba komo na ngate parce que na lingi na mise la publicité te mais ceux qui otali email moko na tinga kio lobby na kumaki les sur je kokotaye na sepeli que na commis sur ba o ya bastre ya kingaba wana ndenge jekoko akumikana alors na salaki moi recherche na yeba jekoko ngo azali nani soki ozoki email na ngai na tindeleki na batepele y compris yo hier okomona na sali description moko brève ya jekoko nani parce que il faut tout comprendre au lieu de tout ça procès d'intention tout kepa na banzi papa na biso zala mwa mukuse bandeko bazali vraiment ebele na nzela ya singa soki topesi kaka yo moko minute en tout cas ekozala malamu te zala mwa mukuse na thème na biso tolobi qui dit vrai soki omoni débat ya Jekoko to bengisa Jekoko en tout cas ngai na kosala yango allô brièvement na kosala que qui dit vrai ndeko na ngai salamu mukuse batazali na ligne nyingi na pesa bango kaka mais na tinaki email hier merci papa na ngai kati na ba kodo na ngai na kati wana répondre comme ça toko sera mieux merci papa na ngai na email na yo toleki na ndeko na numéro ya téléphone inconnu topesi maloba. Merci mingi papa Diana ndeko pesi maloba ezali ngai papa Kalemba Jean biklak kwa na me sengadba ini pona ndeko na biso Roger Lumbala papa Diana ezali ke osala ke mission moko loba ke photo za la plusieurs na ba politicien donc oyo to Dieu par Roger Lumbala ezaki il faut efungola biso mayele to ko ba très prudent na ba politicien yango na ngai ko teme na koti pona ko répondre ndeko kwa makambu ya Jekoko soki alingi koloba vérité ya bato baza koloba mbongo ya Congo abanda d'abord na Jeannette Kabila oyo akomi na 3 milliards na compte abanda d'abord na Hippolyte Kanambe oyo aza kotonga bandako partout na libanda donc toza na rien à voir donc Lumbala apesi biso mayele na Jekoko na ba vérité na ye toza na besoin nango te soki Jekoko aza mutu kazoloba vérité abanda liboso na Hippolyte Kanambe azwi ba mbongo en tout cas papa Diana merci mingi ezana be mission mususu oyo bala to fungola maele sur ba politicien soko tuita ozongisa ngo po
bandeko bali kokota na je ya jikoko wana bameka ko comprendre tela lumbala ya na Allemagne to yambie to pese mwa ba biloko na biso tela ndenge afingi nde ko na biso a bengakie sikoyo je ya lumbala atakai na biso tozo mona ngote to bana ko kene kondimela jikoko alors que la gouvernement na Kinshasa batu ba o bayi bambongo bazali ebele ko kuti na mozito ayibi mbongo 45 maisons sur 145 maisons comme une maison mozito atenyo na kata Congo mais ko ndeko wana o alingo ba mama chokoko abazali botu na Jeanette Kabila aga ko tonga ba wapi. Merci mingi papa Diana. Donc Moussa malamu merci. Merci papa nangai Biklak tokei na ndeko na biso mama na biso mama Makila na numéro ya téléphone na monio na pesio maloba. Eboto papa TV na pesio mbote ebele Nikole ebele na pesi ba clients tout bazali na ligne bambote na landi bandana ebandeli moi Nikole ebele batu nyonso tout bazala ligne ba papa odo ba nyonso tout bino nyonso tout bambote na ngina loba boye na landi Roger Lumbala nga deja alandaki yango hangu nazala kolandango nazaki na kusani na nga na makambi nazoyoka o makambi na omonao mais tangu natali naoki penza tata mukolo azobimisa ba makambo mabe eza ndenge mama na biso utoloba wana aza instruite donc mpona Congo eza mawa mingi mpona biso eza mawa te me eza nde leson bazopesa biso po tozwa mayele toyeba po tokendaka na mopepe te ke soki kaka mutu alobi mwa malamu mutu asali boye biso wana bameni biso basi bayebeli biso bongo donc isifi kaka mutu aloba mwa maloba mibale ya malamu mwana nya toke mobimba donc Roger Lumbala aza rebelle donc a rebelle bilobaloba wana azoloba wana bamakila batu bauti koboma kuna na este wana ye pa aza kati kuna donc aza zoba penza aza zoba eza kaka mpona koloba kake ayele ye alobi biso bata poto afingi biso asali boye me na kati ya biloko na ye wana aza nango kaka na mosala na biso ya pasi ya awa aza nango biloko na biso wana ekozangisa ye kimia akozanga kimia ka ndenge azolobaloba wana akolobaloba bilobaloba ti ndenge akokoma contre mire likolo ya biloko wana oyo bato bapesaki ye ya mitoki po bavigile mpe baza na kati oyo basalaka mosala ya sécurité bapesaki ye mitoki ya bavigile aza nango soki azolanda biso esika aza azolanda kaka eloko ekamisaki nga na papa Cyprien weti on dirait bango mibale bazalaki na bango donc papa Cyprien weti akomaki azalaki sous journaliste te donc akomaki on dirait bakamarade mibale bavandi na bango bazosemoke na batu nani donc eza vraiment pasi mais esala biso pasi te epesa biso nde mayele epesa biso susu makasi mpo na koyeba ndenge ya kotambola na bango te susu alobiki akoya na ye bakosala donc bakosala eloko te afingi biso batufi yango wana tozolobake bato ya bongo ntango bazoya tozozala wapi fo mpe ya koatakaka bango oyo mokenga nazalaki nango mwa moke mpona koloba kaka yango wana papa de SV yayo yango wana. Merci mama na ngai Makila na ngai yayo yango wana mpe napesi yo merci na banzi bandeko tolekana epai ya mama na biso Marte Bwana topesa ye maloba nde tokokende na bandeko misusu pamba te bata telefone baza kobenga ebele nasilisana na bandeko oyo tozali na bango na nzela ya singa bazwa maloba nde na kobanda kokotisa lisusu bato. Maman na biso Marte Bwana oza na maloba. Oui, alors bonsoir à tout le monde. Nalingai na loba kane ba mama uti loba wana ozomona erbo loba ki amayele te parce que ce retali interview wana ndenge lekaki alobaki yango bien Masane Kabila zai taximen non ye moko azalai mobini na mama tanga donc ezali compagnie moko ya batu oke bana mutu te yango azolakisa déjà position na ye ayebi ke epa na président na biso aofanda te il faut akende ka bakote wana po eza bazoba na bazoba batondi kuna
nalandi papa moko azoloba sur Jekoko to luka nanu toyeba toyeba nini toluka toyeba nini parce que oyo azosala na minute oyo azoluka ndeke bakongolais bazala na nsima na ye ndenge moko balokoje lumbala balukaki ke bakongolais bazala na nsima na bango ba Martin Fayulu nde eloko Jekoko azosala sikoyo ke non soki mpenza ke non makambo azosala eza parce que bakongolais ere bazonga na nsima na ye babi te wana aza kolabo te wana aza bien nde place mpenza oyo beta bino sikoyo ya mokongo na se mpenza likoshi nde okufi mala moko nde eloko azosala donc aza mutu moko il faut kotala ye mpe na ndenge ya mosika na ndenge ya mosika omoni kalinga azwa biloko na ye aotalela yango mpe na mosika parce que mutu wana se botire ye mpe apembeni place akoya kosilisa yango na parce que Kabila bimisi bakarte ebele toyebaki lelo te ke Roger Lumbala aza mutu na ye ozomona donc on eza carte asuka azosala ke non ndenge azokritike bango wana ke basali oyo bazobomisa bakongolais na baje oyo bazosala ozomona et puis peuple congolais aza epe naïve na mokie oyo ke non mutu wana azalaki kuna asaleli bango nini bongo siko ndenge abimi bwa bandi kofinga bato abimisa nanu baliste ya bato baa na mbongo on s'en fout de ça nana ngo ayebi te ke bato wana nyonso baza koyiba eza na minute mutu nyonso azoyiba ndenge alingi mpo bayebi ke ere état de droit ekokota ata soki babotolinga sur 100 babotolinga 90 na otikala ata na quelque chose eloko baosala yango wana ozomona eya mpenza mawa na biso bakongolais ke non tozoraisonner pas plus que ça parce que bango bazofanda bazoraisonner lango na ndenge buzoba nde baoraisonner yango mais ezokende azwi mpe lingi esila ezokende ozomona peuple congolais tosala ke non eloko moko nasepelaki nalandaki lobi show ya papa Odon era lobi ke omoni papa na biso Tshisekedi azoba te non yango abengaka ye bibliothèque azoba te donc okuta tous les qualités na kati eloko oyo asali azosimbisa biso touche sans savoir ke lelo soki ebebi ke esimbi te eafota peuple congolais parce que napesaki bale ezali na maboko na bino botelema ete ole tobanda kolandela oyo Jekoka lobi boye soki Roger Lumbala azofinga ti na basuki ya se ya mama ya mutu papa nanga nazalaka mpoli na ndenge osakana te so namona yo mpe afarafa ndenge nafinga o marge nayebi mutu abengi yo te ozomona epuis ndenge mama nanga tikoloba non avocat de diable bafondaki na bango baza kose monke ya bato oui bafondaki na bango bazoseka mais bazobosanaki mpe eloko wana mpe ezongaka na poto ayaka mpe na poto donc aza mutu moko ya kobeta ye mpenza kena bamakambo mosusu bosala eya nango mpenza kitoko mingi te ozomona eya kitoko ata moke te mpo ndenge bazali wana bazofanda bazosala bamakambo ya buzoba yoke kointerview mutu oyo azomona ke mutu wana azofinga bato oyo yaka na bango ozochile na bango ozofanda na bango mais opesi etan marge olakisi buzoba na ye mais ifale osukisa ye mpe ande omona neba priere esukaka na amen ifale mpe asukisa na liloba asuka mpena ke non omoni ke buzoba no emonani po buzoba nao mpenza emonani azoba donc il fallait que tu continues na ye ka azalaka neti tala ba musicien abana déjà kobina ba matanga il fallait continuer ngo parce que azakuta ta mutu moko to akoloba ki ata mwana na ngai ana 3e primaire na message ka na yoki so na traduire ngo na anglais na yoki si yango akoloba moi écoute akoloba ngo na moi akoloba ngo na nini exact parce que eza pe ba buzoba et ya buzoba ozomona le tofo na pas to raisonner ozomwa tofanda pa ba Jekoko na ba batu te ke o totalela bango mingi non Jekoko azoluka ndenge nini akota na ye na milia ba congolais ke azala calme ozomwa azoluka akota na milia ba congolais azala calme ke no yaza kote na biso non akote na biso te akote na biso ata mukete ozomona mais ere kokoma lobby batu o bakokende bakoapuye ye lobi eka kobeta bino lisu fimbu bokolelaka nde bokolela neto deli ya Roger Lumbala ozomona mais mutu moko ifo totikeka musika papa dese nazoyoko mpe ndenge olobi bien
mais loko eza important eza ndeke non toluka totelemisa imperium na biso na maboko ya papa na biso Tshisekedi parce que oyo tozosala tokolela na suka po papa wana asimbisi biso grand touche eza siko ya match Maradona liboso ya poto arataka bi penza boye liboso ya poto ya penalty yango tozosala yango batelelisi bie pa liboso ya poto bali yango oleke to banda kobeta beta ba masolo zangi tina bali penza yango keno po asimba imperium na maboko me biso to Holanda na ba jikoko banani stop them yo paradese en tout cas boto na toujours na ligne Marthe Bwana mwana ya Canada boyoki yango bien nano boyoki te Roger Lumbala fiakula bango nano boyoki te bokolela na monoko ya mboka yobanzi president Etienne Tshisekedi alobaki bokolela na monoko ya mboka pamba alobaki ngo imulunda te biso ba congolais soki totie confiance na yete tokolela na monoko ya mboka yango to bandi kolela bandeko o bazali ko benga na ba Skype o bazali ko benga na ba telefone bolimbisa nano ba o nazana ba ona nzela ya singa ba loba soki ba lobi ba silisi na sali tour de rôle nde na fungoli na komi kokotsa bino pe lisusu moko pamba te na koya kotondisa bato na kozanga ndenge ya kopesa bato maloba mutu akowumela na kati na ligne akomona lokola mabe papa na biso mwana ntomi yo kotaki liboso zwa maloba otalisa bato likambo oyo Burindi. Merci. Merci Ndeko. Bon, nga personnellement, nga na sina yepsa bino likambo muto. Nga bisoki bande mususu balanda ba radio angoyo mbele makambo yo des fois toza ko éviter ba problème ebele. Mais toza ko éviter. Yango naza ko loba ngabi ndenge tozali awa to swana ka ba émission na biso to lembate to sensibiliser bandeko petit à petit surtout biso ba tozali à libanda pour espoir à Congo libération à Congo routala à libanda n'espérez rien de l'intérieur et là moko amalungu eza kuna te po bango bazana nuka kobina bon yango na ozomona même na bango soit disant ba politicien wana bazo rêver kaka malgré ba problème ali bazo battre que pouvoir exacté et pas na bango mais bazo rêver kaka c'est comme si bazana pouvoir na moni bango kuna ba memi bambunda na bankombo wana ba memi ba kintweni bakela parler du peuple bake kubina balobi baza kotala ba élection de quelle élection du moment où bato bango bazaki ko s'accrocher na bango Union européenne elobaki te que Union européenne elobi que ba yebite na ya gagner ba élection donc c'est-à-dire une façon ya ko désavouer que Kabila za ne président mais bango baza ko rêver kaka bazo ta likam oh biso zo sa likam susu biso problème na biso ya li impériaux wana janyo to ba distraction Roger Lumbala on azolo ba likambo ya ngaku ndani ngolo bango pombo wana kutndani kutanga kango tude mais lokolo tie sujet il faut to lo belango quand même moi muke en passant ngabi ngai alobi ngabi so bande ko balandaka mais ba na 2008 moi j'ai qualifié ce monsieur là de irresponsable donc na benga ina lobi na tango te ngai na benga yo honorable ayebi yango indenga zana donc soki bandeko bazalaka kolanda bamakambo tolobaka mbala mbe mosusu bakoka kopesa ke badutu wana mpe na ndenge aza koya na nsima titi wana soit disant ayebi na bona po tomoni comment il se comporte donc ekokamwisa te lelo abanda kofinga mais biso na diaspora po tolakisa ye ke kiboyo tosalaka epa bamindele bapesi biso mwa mayele moko boye po epa mundele injure eza deli ya monene bakokanga yo batie yo na donc pour la que biso tuza mayele malgré tout ça la biso baboy to legi ye député na mayele biso tozo nsina na mafinga te na sepeli mi gudu yende gwana za kolo bagaka irresponsable aza ozo nsina ka irresponsable tango ya zo finga ya zo bagaka irresponsable na sepeli vraiment mingi ndegwana na yebi kombo te mais merci beaucoup na comportement na yoana pour na koltalisa bango mutu batikali kuna po bayeba ke tinde toza koloba to leki bango na musika malgré tout ça la biso baboy bango bazala ba député banini mais soko tali ndenge mama oti koloba équipe na bango wana ko banda na ye mukonzi na bango différence ne yali bango nyonso donc ils sont
eza catégorie wana donc tokokamwa te toyokaka baministre babana kofinga bato ndenge Roger Lombala aza kofinga ndenge ata bana mike kutu bafinga ndenge wana te epai ya biso tokola na famille na nga bakoloba na ngai mama ya moninga aza mama na yo papa ya moninga aza papa na jamais okofungola monoko obanda kofinga mutu quel que soit le problème obanda kofinga eboye otangaka kombo d'abord ekobana ndenge nini bon eza éducation na ye eza ndenge na ye eza ndenge na bango eza mpe ndenge ya bato yango soit disant bavotaki ye mais toyebaki ke ye ayaki epa Titi po ya kosabote programme ya Titi po Titi le problème ya Titi eza nini banda même na 2005 na 2006 Tshisekedi alingaki akende baélection kaka bantourage kaka bato na bango kaka bato bayaka kaka ndenge wana bajara balumbala wana kokende kokosa kosala boye donc c'est comme ça qu'ils font avec Tshisekedi bakoya babani koambrouiller po bamoni ke soki tosali boye tokosala mais mbala oloko ye moko alobaki ke j'irai jusqu'au bout yango balumbala wana bayaki po bayebi ke biso totya makelele yo mwana mai vanda na yo biso tokotyaka makelele mais tokodistraire ye tititi tokoneutralize ye kaka donc Roger Lombala ayaki po aya koneutralize Tshisekedi ça c'est connu. Comment expliquer que radio na ye ndeko mususu alobaka ndeko papi alobaka radio na ye kangamaka pendant ba période ya banani ya ba proclamation ya élection banini après eye kufungoma sans problème sans poursuite sans nini efungoma ka ndenge wana ekangama po nini po ba yebaki question ni radio wana ezaka ko ver batu ba bana kotuna Roger Lombala azoloba te po ani remarquez mbali boso kaka abandi nano pona ko dénigrer Titi alobio bino bato ya diaspora boyebaka ke biso awa tongo tosala makambo me Titi akangi biso maboko Titi akangi bino maboko ndenge nini bino boza libanda Titi akangi bino maboko ndenge nini po bino bosala mouvement ono biso tongo tobimisa bato libanda me Titi akangi biso maboko lelo yazo koloba ke po akende na parlement ono bango baalliance basalaki ye aza ya IDPC ye aza na parti na ye bon lere wana alobaki Titi akangaki maboko eloko nezangaki aloba na parti na ye ebima tant bamoni ke baélection eleki bien te lelo ake na parlement soit disant ye ake mpo na parti na ye aza moto ya IDPS te ozomona ke donc aza moto moko ayaki mpo ya kosabote banani mais biloko wana biso totiraki basonne dala depuis toyebaki ke motu wana c'est un aventurier donc aza moto ya kolanda te donc to se pomone te biso wana eza badistraction po ndenge asali na Titi alingi asala yango mpe na diaspora bolanda ye te donc moi je pense ezala même derrière émission tokosala sérieux po boye aza kokoma alingi akoma lokwa peut-être anga mpesa biso matière à réflexion tolobelaka sérieux bon moto aza kofinga bato bon sikoyo biso tokobana kodiside na ye par rapport à quoi tofinganaka obe toloba nini non ça n'a pas de sens soki ayaki na débat moko boye soki ayaki na sujet moko boye nakoki koloba naza kokotela pete nakoloba moke peut-être na Martin Fayulu mutu alobi bandeko toza kosenga ba réflexion na bino peut-être avec ça on peut encore discuter mais ye aza ya kofinga biso sikoyo par rapport à quoi biso tokobana dialoguer sérieux donc je pense que aza mutu mofutu ignorer ye vraiment ayebi déjà de quel côté pour la biso na diaspora ye ayebi biso toza kokancele nini donc ça ne sert même pas tobana koexpliquer tout. Bon. Et pour un négocier Coco, moi je voudrais dire une chose quand même. C'est vrai que ma Kamaza Koloba, Coco Tala comme Gota, Bissoté, et ça n'a pas gros poisson, mais et nous on va Bandaga. Donc pour faire 10 km, Bandaga toujours n'a un pas. La côté lié, mais tout ce qu'il dit, c'est des choses aussi vraies. Et ça c'est vrai. Ma Kamouya Zakolobawana, Bamouzi, Tubasali, Balagis, Bandaga, et ça c'est vrai. Donc, ça fait là où tu peux négliger en OPT. Tu peux jouer en OPT, mais tu le dis que mais ce qu'il dit, ça nous aide quand même. On comprend le matin. Mais tu veux le Yango, tout le monde va bien. Bah, c'est jouer le ballon, peut député opposition. Bah, ça, député à l'Ingabois. C'est un dernier, tu peux la banque de loi, pas de guerre, parce que l'Ingabois, pas de la banque, va le dire, pour la peuple. Le plan, il y a un peu de ça qui va. Pourquoi pas que vous comptez la terre? Mais toujours on a au moins y quand même quelque part, il faut tout y avoir ça fait la part des choses. Ne serait-ce que dans ma loba. Tout le but est que pour la y dans les lobos il y a lobby pour moutonioso, azak d'abord et qu'elle est moins ensemble. Il y a un peu du bon en lui. Donc
Même Balobaka, ne méprisez aucun prophétie, prenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mauvais. Ah, ce qu'il y a élément mauvais, c'est que mon Dieu, ils savent servir la cause, la biso, la langage, la biso. Il n'y a pas, il y a un bois quand on gagne surtout un Balobaka, tout bois quand moi n'a pas eu ce qu'on lui moi n'a été. Tu yebi côté ni azali. Mais tant que ça en tout cas, et favoriser bisoté et défavoriser bisoté, au contraire. Donc, quelque part, il faut, c'est pas pour dire que Nada continuer à comme propre nini. Mais non, il faut tout gagner tout yo gana la lingalo banini. Même maintenant, na ignorer pour baebi, balobape, Dieu sait confondre ce qu'ils veulent perdre. Pour abago contre la confusion, on a pour pas perdre bango. Mais tout gagner temps, allo bape, allo boy. Tout barrete que on a tout lingo goyo ka tout makamuna été. Non, on en a besoin. On en a besoin parce que c'est vrai que bango ne ko dumutu baye makambo ngoko bazana na groupe na bango na te koyeba ndeni to koyeka kuzwa ka beloko wana. Mais cela ne veut pas dire que à comme déjà mutu na biso beto yambi non, je pense qu'il y a Lumbala et vous servir biso jurisprudence ya koyeba ka mutu no so koya te ke boyambi yeka bozuye ka bo. Ndeko pora monopoliser te batu bazana mo ebele na telemina no wana. Vous venez de pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de notre encore. Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la propre radio-solo.com. Ça y est, il est là. Oh maman ayo. Nda mama na yo irresponsable na yo na koya na poto na ka bosala rien dans piaker dans mola par basale le côté moi bola mama na yo mabola oza wapi pauvre malheureux ko fobele zenyana ele ko ni na mangoza oza nango mama otiki ya otindela ele ko ni makata tata na yo unza mama na yo ko enya kanigwa ate kunza mama na yo yo creo ngo lokini komena kasuto watela benga ka kokona yo soka za malweka soka za wapi benga ka kuna la mama na yo nda mama na yo irresponsable na yo na koyana poto ala ka bosala rien dans piaker dans mola par basale le côté moi bola mama na yo mabola oza wapi pauvre malheureux ko fobele zenyana ele ko ni na mangoza oza nango mama otiki ya otindela ele ko ni makata tata na yo unza mama na yo ko enya kanigwa ate kunza mama na yo. Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Vous venez de pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de notre encore. Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la propre radio-solo.com. Ça y est, il est là. PSV. Boyoki, bokoyoka, boluka ba politicien, boluka bana makasu, atakutu bana makasu na bana nguba, na batapusu, bongo te, boloba ko batabandundu bayaka. Est-ce que wana lobi mu yaka? Okito bomanga nelengi, boma to kende, na sima to kende ipa papa na biso dompamu. Na banzi bande kwa telefone nyos tu bozela na sisa na bato bazana line awa nde na kokotsa bato ya telefone pamba te bato nazana bango na silicité ke na pesa kanano bato ya telefone ezape mwa bolamu te bato ya telefone bozela bato baloba bato bakoloba batikali
moi 4 personnes ceux qui balobi nde ekozala lisusu malamu na banzi na pesi okito bomanga nelengi ozwana maloba. Oui, bonsoir Big Boss. Bonsoir na bandeko nyonso baza na conférence na bandeko balanda biso na minute na pesi bino nyonso mbote. Oui, DSF ezali pasi pe mawa biso nyonso toyoki yango pe mingi même ata na ba Facebook to moni toyoki donc ezali pasi pe mawa eza ba buzoba moko boye na monde so to bito tala eyarara na Congo malheureusement mais ezali pe malamu komona aventurier zoba mutu azanga manière alongwa pembeni ya papa Titi bizaleli na ye mona na boye esali kaka bien po mutu aboye so vraiment alaki vraiment na mupandi na biso na ebite na nya vraiment na donc mutema pasi mais de ce pona kota na kati ya lisolo bomoni bino nyonso to comprendre sikoyo ndeko na ngo do pamula pesi yo raison pona papa o Roger po to yebaki ya minene ko ya mais ya munene mususu yango to yoki ba propos à tenir makambazo ko finga zo finga mama moko akotaki alobelo moko malamu na sepel nango alobi ezali likopa ya bazoba omoni mukondi ya mboka soka azali zoba ezali kwa makaku azaka na bezo ba master ni makaku po asakana na bango na banzete ba jan nzete balisana nzete batikela yango ka makaku donc yango to moni Kabila zoba munene akangama na ba master ni ba wera ba Roger Lumbala pe to moni bomona yibino moko Yves Kisombe ba mafinga finga ki donc batu wana boyoki azofinga mobola mais yende mutaza mobola pourquoi tout simplement parce que zanga manière n'habite éducation ni na zwa men azakutu na ngote donc ba mafinga moko ezanga tina pour un mutu oyo soi-disant honorable ndenga zo alingi ne babengae eza pasi ngala ko s'attarder vraiment wana mingi te po ezali pasi bino mo bomona na vidéo Cyprien Weti ndenga zo tuna yeba question zo lo ba ke wa ngai voilà naza musicien nda yembala ba matanga na Cyprien Weti asenga kiye asala vocal bomona ki azalaki pe près asala vocal donc ba sakana ki na ye na niveau moko bokoki jamais ko imaginer ngakutu pona bandeko ba okota awa o balingi ba benge na kombo na Roger Lumbala te ngala memeli bino kombo na pesi kombo na obenge tozo benga ye asumba na nganda na kazi omoni photo na tie donc Roger Lumbala asumba na nganda kombo bazo benga ye mikolo yango wana asumba na nganda nde to benga ba misusu chaku ye kombo na ye yango wana asumba na nganda na ko s'attarder vraiment wana te pona kende epandeko oyo mususu nani Jekoko bandeko obino bo landa ngai na minito s'il vous plaît nazali ndeko na bino awa to meka peto salisa bongo na biso nazo kotela ete nazo zala pe contre te mais nazo talisa bino to meka non to comprendre likam na sepe mingi na papa na biso mwana so na lobelo ko moka malamu mingi c'est vrai Roger Jekoko azali kolabo elo ni nesa to benga Jekoko kolabo tout simplement parce que azosa na mpandi ya Kanambe eza bato Kanambe aza chef na bango donc muto tant Kanambe aza chef na bino donc eza automatiquement boza ko reconnaître mutu wana lokola président ya Congo pe chef na bino donc eloko ezosala to benga mutu wana kolabo yango wana mais ba image Jekoko azolakisa biso bien sûr Jekoko il faut to sala attention na ye to accepter kaka boyete po la preuve ba Roger Lumbala bango yo balakisi biso bazu ba mbongo na biso na poto ya pasi to sala ka to pesi ya ke ya komi munoka so tellement zu ba mbongo akotisi déjà abongisi chaîne na ye soi-disant soki ya solo et beba qui vraiment yo wana komi olobanine azoloba ke bon voilà na ko senga kutu na bana poto oye dakanga lisusu te malambo ede papa Titi bandeko tanga lobaki eloko wana ngesalaki nga pasi lelo to wana problème ba pesa ki numéro à compte bino nyonso nde boyebi eza ko lisolo lisusu ya robeta te to la kisabolingo que toza vraiment na besoin ya changement mboka na ba Roger Lumbala bazo seka biso tout simplement pour à comprendre a yebi ndenge to marchaka baza batu il faut to yo kisabango soni
Roger Lumbala kaka aventurier bongo to lingai pe to aider par amour bota le la décevoir mais pour na likama mbongo to tia mbongo pe na kozonga nanu pona Jekoko makambo zo lakisa ezeloko moko oyo ezo lakisa défaite ya gouvernement wana to rejeter nyoso te c'est vrai Jekoko azali collabo oui ngana lobi yango Jekoko c'est un collabo Jekoko asala kana gouvernement ya Kanambe mais tant déjà zo lakisa ba image wana eza ba image réelle au moins eza la vérité mususu ba bimisa ngo boye eza pe la vérité mususu ba linga bimisa te e luka ba katoka mutu ba vérité Jekoko zo bimisa eza ba vérité moko boye e ko ko écouter peu cher ngala osenga la bandeko to luka to sala nini to luka to comprendre Jekoko oyo pourquoi zo sala boye alingi boye pona nini soki alobi ke ba bebani côté kuna to luka to comprendre ba bebani likambu nini omoni to étudier pour soki zakara ke alumba yekutu to yoka yete donc ezala jour mutu oyo ya malamu malgré azalaki ne collabo a changer ya ko memela biso pe comme moi eloko moko ko pousser biso en moi en avant to rejeter kaka donc to rejeter nyoso te to luka to étudier likambu te ba comprendre Jekoko baza batu moko il faut ko étudier kana bango ko étudier bien pour affaire Jekoko ngai bate belé balobaki na côté la ke mais nazo côté l'été mais tout me kotala non likambu so totali e bandi quand même lelo te omoni Jekoko wana il paraît ba beta qui est sous pour la deuxième fois donc to lukato meka ko comprendre pourquoi Jekoko azo sala boye et loko ni nazo linga gagner na se ya likambu wana peso ki abebani na batu wana pourquoi abebani na batu wana c'est pourquoi donc to lukato étudier likambu wana e kozala malamu mingi deswe et boto pour le moment na suki na noir international okito bomanga nelengi tokende epa papa na biso Odon Pambo papa zwa tangu na yo vraiment ke opasola mpoke merci beaucoup et bonsoir DCV de remettre mbote bawa koti de Fernanda comme d'habitude na mona ki na ki maman mini bambote le makila maman Max et papa nsoma na somi papa okito bande ko tuba le kana na bande ko pesi ka kombote na mona ba papa Jean na nini awa bambote nini papa abisu DCV merci pour na pesa ngana loba situation est pour passer na makambo le bani za makambo ya isengote je pense et ama sama makambo ko pesa biso il faut ça biso passe na mutema pour te comprendre na quel niveau Congo est comme et banani baza ko sala pour na Congo est-ce que vous en ba homme politique na kata Congo na politicien pour na bazali pour na ya malonga pour la kosimba mboka wana pour na lobby ou bien après 10 ans je pense que les alliés et le Congo et le Bani il faut tirer la leçon dans le monde. Il y a quand tu as fini et choqué, il faut que tu aies une musique. Mais c'est plus une maman mat à l'objet et le Congo il faut comprendre que les camarades de la radio du Solo, il y en a battu belé, bavandi sango na mutu pour aller dans les combattants, tu es combattant pour un amour fait souci à Mbokana. Pour te le bailler. Quand on a répété un messalinga, petit match de force ya kolobaki ata naza empêché efuna le canapé solution pour bato bayo ka bazali mama nzamba pambola yo pe pambola bino na kei na mpoke na ngana lobibo na obana komiki na ba question premièrement na obana bande ko so baza ko langa pour ni ba komela kinga bakanisi mutu ajolo ba oza irresponsable des alinga ni bazoka nti bwana nga ngai pele kuna zoti yango pa ya muta tindela kinamo na tanga kombone yate amoke mo kandi na tanga kombona ye na Facebook ya na la guitare lo na sala ba montage ya ba émission pour na to chaka mbilo cha na YouTube atindela biyo kana eloko na yo yango na yeko mona ki mais maman yo ngana zo donc ça veut dire bande po boza ko s'inquiéter boza voir na ngai te donc ezali ngai te na sali majon et audio wana ngapete na denga donc pour vous un peu calme pour na juma ba peg trop na ba chat mais les qui na ko babo est-ce que zaye ou yete est-ce que zaye Roger Lumbala ou bien yete
nakopesa sa réponse na ngai boy. Je pense que ekoki kozala ye parce que niveau ndenge ezomata par rapport ndenge azalaka kala na Tshisekedi ndenge tozokende na ndenge achangere bana poto na ndenge afingaki na ndenge basalaki émission na wechi. Ça veut dire que ezali possible parce que tango biso to ba journaliste to appelé moi leçon moko boy comportement na biso ekoki kozala ndenge nini par rapport ya mutu yo yambi parce que na niveau ya wechi oyo ezotambola na roi ya Belgique na Louis Michel na vie moko akokaki jamais na condamné te mais il y a peut-être bien bayoka yango ke bato bayebise parce que bato biso ya Congo boye na fond toyoka te tanto yalaki mabe ya kosera baisser tina niveau wana bozobeta masolo sans tabou surtout bochaki émission na bino titre na biso nde mama yo ngati ya chaka 23h samedi mutu yo sayebi ke na 23h samedi kadi solo yimbala nani oyo monike akoninga participer aye oyo monike akobomba bana abombi mais en pleine journée botandi pe table journaliste qualifié comme witch pas ana ba diplôme ana ba maîtrise akiko kutana na mutu lokola le papa na biso to le ba rapport to ba bantu moi respect Roger Lumbala ba beta masolo ba nidiste ba komi na point moko boye yekutina na bandite et boye ba witch ye moko vraiment alisali mbala moko ale omoni vraiment azo compéter ça dit to ko ntoka komona ngadia de contre sans souci autant bomoni bongo il faut na mitu na biso to lela to le ba kimo Congo eza ya kokufa te lelo ngala donner leçon ngala tirer na makambo wana na tirer leçon moko boye papa Tshisekedi la eba ite congolais o bazana ya kolemba ye mais c'est une mission de le papa Tshisekedi la eba ite tika ya moko il savait mais avec au bout ya koyebisa biso yango moni alobaka na yeko battre campagne te na yeko longola la terre po yebi ke congolais abuda na ba politicien bazate po ba ko kampia ka ba osala te la parole d'un vrai leader maliki na point mususu avant d'aller na point na bina succès donc ça veut dire que witch a taking na considérer witch to malgré ba makamini tu ya ramabe mais la pesa qui respectant que mutu o ya représenter biso na libanda ya mboka moko boye puis à côté na ka gouvernement mboka mais lelo il va se rabaisser ça veut dire que dans la déconsidération totale des panaïmens na comme na 50-50 moni 50 bateau va faire sa mission boka nisa te que son lieu faut faire une mission que son émission ne kozala ya mutu à l'obité donc tous wa mayele to ba pour contrôler makambo te zole et bot na liki ya koloba boy oyebi makambo ya jepopo na ko expliquer ndeko na so journée sa kota ki na expliquer lo mo omoni yana ba faire mo tanga sala makambo to akomi ko changer makambo mais il faut la vision au comprendre muto a uta ki ya les acteurs par exemple lelo menda ko yake avana na kabila ndako mo eziki be batumbi elo kingasani quartier ki mo ka kingasani yimo ka iko se présenter wana apo bobi ki non menda le de la population non toujours bunda na mutu kindu toujours bunda na makolo te façon na ye ayela ki ba émission de taki na diaspora ayoka kiango ana kata Facebook aza partout aza branché ayebi ke mission tele salamela kinga ba komi ko timbela nga alors soki alaki mutu moko anaki atika se racheter pour atika mabe pour azala un peu akoma crédible na la diaspora asape mutamayila bana ko chrétien ndambu po amata mais c'est difficile akende ko chrétien likolo mes frères na éviter congolais au moins yango mozo to za facilement infiltrer pe mabezo ça mais la biso trop kaka muto à côté la bino ayebi secret na bino abomi bino abinga kei mais biso jamais to ko infiltrer kanambe to sola ka c'est moko wa
mutu moko abaki il faut to banda ko infiltrer bakanambe na se o ko meka liboso aotika la kuna oyo eke ko infiltrer bato tantôt mona même pas 20 000 yo mona na 20 000 meba ba beti yo 60 000 ya mukolo moko bona poto so do sa l'économie nango o ko sa se combien d'années mais yo ke kuna o ko infiltrer bato bo ba timbira bité to beto to lia été mais tout ça les loko moko ah papa j'en ai 60 000 frais d'installation nous avons un bandal il y a 4 chambres bien la salle de bain la voiture il y a 60 000 na poche banque mbamo etondi yo tende ko infiltrer kanambe ozonga ben okomi ko lia pena li tout mana yo pena do keyi obo sendo tout à fait biso to ba chrétien to baba ondeke o batinda ya kende ko checker soki mai na dirige spécifique ya zona rate comment lia kana esoki bibembe lia kana esoki na ko sodi ke to na ba mointe yo na ho bake makam je ko zo sala e ko za la paix idée de pression à bana poto amoni ya tindeli ba lite musique to kaka te so bulisa ndeli ko akomi ko retirer ba tir na yi yango le ko boki mo langa je komi ko changer moi monter mais tant que ba combattant to kundima ka yote to jwa ka eno bimba aya na kana biso ça mate si après mon niveau to mona komi ko mata tu vas dénoncer que là que non tricherie zalaki si c'est que le président de la République ah to juillet c'est bon voilà parce que à l'objet le ko réalisation mais quand on va ko dénoncer ka ko yo bakina ngabo wa bomiso kini misoli non ngabo ya fief night avant na ngabo bomu na telo ke salami na masina akei ube salami na ipena ke yake na ipena na ndimi tant que congolais soka na babula bien asala yango mais jamais akolobake oh non to joyeux asa mamba bien bon non to ba combattant mingi bana vision ya pembeni ba combattant musu ba mona lobi no yani oyibi muto ayibi ko betelisasi soki bokoti na ye na zamba amoni arme posani bozalaki azwa yango po ekoprotéger mais yo oyo oyibo betalisa c'était so koti na zamba moni arme moni nzete moko munene populaire kwa baseball posani bozala ozo nzete baseball po soko beti na mutu akufa mais atozu munduki oyiba ndimba kota masasi liba manyango c'est bato bana vision moko ya musika ya yebi loko ya yeli ayi place ya kofula ayi place ya kozwa ba congolais ayi place ni mission batindeli kanambe ana ba département ebele oyo ya tchabatu mutu na mutu te mutu tsa bisaka riner après elembisi batu mitu batu ba buminzela mususu atana ka pona ko kota ko trahir ko zo information donc mutu na mutu saka na ndenge na ye alors na sukisi na eloko leçon nini to tirer na likambo oyo ya nani ya Roger Lumbala. Moi je pense que première leçon dans les alliés yemo pas se présenter comme étant Yankee. Que ça dit na kati ya ba député na soba ki na parlement to za na ba Yankee. Bo soki mutaza Yankee ni mo mbika mbeko lo. Donc na Roger Lumbala na lobby bo pesa be mo te. Ou puis ça vient là il est mon côté papa Roger Lumbala za Yankee mais voilà mon tout la Yankee na bien na orchestre il faut ba nini ayebi ke aza Yankee tona ba député te toza na ba Yankee et Yankee de ka fingi biso yanga na lobby boye papa mona soma na raison o ezali distraction moko bokotika la koyiba yango te o retour de la imperium bakobanda ko bimisela biso ba version ya ndenge na ndenge tokitina likambo oyo ekomi distraction to perdre na biso pédale pe tolekisi mikolo titi tolali donc lokola ye moko andimaki ke naza yanke bopesa so mo te biso tosala nini to effacer ye asala buzoba na ye te azongela orchestre ya mbujimai biso to ba bola yaza na mbongo atone ko continuer ki buka ki mbongo na ye oya fingi wana je pense que ana mama so ka fingi ya papa api na papa o ifo azala nango so pe ya fingi ya mama azapi na mama ifo azala nango
alors lokola ya fingi ya bamama ya bacongolais donc nga mpe na kati ndenge afingi ndeko na biso wana c'est-à-dire ke ye moko amifingi parce que soki moto amayele député azokende lobela mboka azokende lobela bapeuple wana ofinga susu peuple moko oyo tante ndeko napesaki yo voix ça veut dire tozomona ke toza na problème trop sérieux leson nga na tire ya boye soki bafingi oza nzoto solo makambo tulu mbala alobi ya mabe bandeko toyokana te mais likambo ya mbongo mpona bacongolais ezali problème tabou soki bafingi oza nzoto solo yo kolinga te bando soyisa moto wana ni ofinga na nzoto solo boye na boye na bo te kende sukula nanu tia basitwa na mapeka place osolo badai kobima comme ça lobi ntango oleka pembe na bato soki moto wana kaka repete koza solo bato mosusu baza pembeni baloba te biso tomona kolumba solo abi aza solo te yango nde biso tokoki kosala elingi koloba nini solo oyo roger lumbala afingeli biso sur 100% makambo abimisaki ya mabe oyo afingi mais 5% na kati ezali histoire vraie oyo esi salama alors po toyokisa président Tshisekedi soni te biso tozwa leson ya koloba ke tosukola na nzoto na biso ça veut dire mabe nyonso ya biso oyo eza badefo tosukoli yango mokolo tokoleka roger lumbala kokanga monoko soki imperium ezongi mpa afrika mais soki ezongi te na yo nanga ndenge alobi wana mpenza bativema mama na lino ekokoma likambo moko bolimbisa ekokoma likambo moko tozwa mpenza tokomela batufi oyo mpenza ye moko alobi tokobima yango alors po tolakisa ye ete biso tozali babiloko azoloba wana te po mpenza ya mesa na biloko wana tro te toprouve totya tobundela mboka nyonso ntina suka comme ça ye moko moto akotikala na kati ya makambo azoloba akokoma oyo nyonso afingi lelo ye moto akokoma wana e na ntango akokoma wana congolais na nini nayisa bino pardon ekozala lisusu yango moni nzambe azoluka nini nzambe azoluka asala kongo moko ya sika soki papa Tshisekedi azwaka pouvoir oyo bandeko avec ba Roger Lumbala est-ce que kongo elingaki kochange na mentalité oyo kati wana yango est-ce que oyebi tu na kongo elingaki kochange donc pour moi na bino nzambe alingaka kongo azobimisa motu nyonso ndenge tobana lingala bolimbisanga bolumbu na ye ebima na miso ya bato tobomba eloko te mpo lobi tosala kongo moko mboka moko kongo moko nouveau oyo ekozala mentalité ya sika towana susi ya mboka towana sacrifice ya mboka mpe unité tozoloba liloba moko mpona kobundela kongo esive nzambe apambola yo nazongisi maloba batika soki balingi osalisa basalisi nga kutu na kosala na badiaspora basalisaka susu nga te na moi batindaka bayebala nalobi okomplete soki bango nde mopepe bakanga te voilà nalobi boyo diaspora nasengi rien otindaka ngai rien na bato mosusu oyo bapaster Vous venez de pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la force de Radio Solo. Ça y est, il est là. PSV. boyoki nano boyoki te vraiment tokende epai ya moto ya telefone mboli pasa nde tokeye epai ya Jean Bilolo nde tofungoli ligne komanda mboli pasa topesi yo maloba matondo en tout cas aux équations au don pambo auto le besoin de la conclusion. Nous avons des vraiment na pesi mbota mingi na pesi bande botumbote obazolanda mwa mikolo ndenge kaza la ka moi de déplacement aux radio na biso en tout cas matondo mingi ndeko na pesi mbote na bande nyonso bazolanda et puis na bande nyonso ba intervenir vraiment odon pambo vraiment ou intervenir au lobby nyonso pona ngai et puis au salika na ba conclusion dirait
nga lobi bonde ko na DSV omoni radio oyo ekolisi biso par rapport à la rumeur ya makambo nyonso ekomi mpe ke non alikambo mpe po oyoki yango ozwi mpe na otan ya koraisonne ozo comprendre nga alandi d'abord na bana na makambo ya lumbala ozwi lumbala nayoki azolobaka ye moko nayoki nanga conversation na motu te ozo comprendre donc eza pasi mpona ejuge na problème oyo parce que komba oyo tokobuna na mensonge te mais mongongo toyoki mongongo na ye mais nayoki motu te oyo aosenka conversation na ye alors eza venu eloko moko oyo faut mpenza nalanda yango mpenza trop avec sérieux mpona yeba juste alingi nini mais ndeko nango do mpa vraiment alobi nyonso donc abombi moko te puis akekala na makanisi nanga vraiment mpona nani soki type wana komoni nani jekoko tolobango deja wa biso komba oyo soki tobanda kobunda yango mpona bantivaleur donc vraiment makambo oyo azosala azorégime eza biso me na ndenge ya kobatama donc fa ya mpena mobimba alobaki nango nga nakomi kombata nakomi kobimisa bamabe nyonso bato na basalaka abandi nanu na bandeko na ye bafranci kalombo atangi baza ebele donc tolobango deja tosala émission ke toyebi bamiyibi eza kaka mozito te bamiyibi baza ebele baza wana oyo bazoyiba bazosakana na boka kongo na bandenge nyonso mais eloko nga na retenir oyo na poko lelo eza vraiment esu ya monene eza ya vetici nga azali na dible vraiment deso ndeko na nga na mikosola na bandeko mwa ebele naasita mosusu deso soko cheke na ndenge bato bazola na radio au moins ata mosusu bato nayebi oyo bato dible so baleki 1000 to 100 to 200 nayebi te mais alors eza na bacombattant ebele eza na bato ebele basala neti balemba par rapport ake bazola te bakende yapi baza kolanda babendele baza kolanda naoloba vina oyo eza vérité nationale na bato ebele baza kolanda baradio ebele mais bazala desi na par rapport ya ndenge makambo eleka mpo bazala bango na esprit ya combattre et puis bazala desi ya par rapport ya baradio mosusu ndenge mpe ezokumbela oyo nazoloba eza vérité ndenge nanga desi ozompone nde nakomosongo te bolandaka mpe baradio na radio oyo ezaka bien bon nomona mpe makambo ya bien bani alors nangi aloba nini par là omoni biso bato tolanda radio na minute oyo toza kobunda mpo tosunga vetici totya mwa loboko na mpona makambo imperium eza mpe na bandeko ebele bana posa likambo wana mais bayebi te ozokokwendeko nanga dese bayebi te baza vraiment kidiba baza hors sujet na minute oyo mpo balemba misusu kutu toka ngoikulu na apesaka makambo na ye donc babela asuta donc a internet asimbaka susu te nake kutana bato ndenge na ndenge mpoma na dible alors ndeko na nga lesovre ezosenga vraiment il faut tobanda kotambola ekomi makambo kaka tosuka na baradio te kokende mpena na bashop kobanda koexplike bandeko donc toluka bastratégie vraiment ya ebele parce que bato oyo bazoluka bastratégie ya ndenge na ndenge mpona kotia biso na distraction osokompwane baza na bazoluka basolution ndenge biso tozosola bango mpe na mito bazavandi bazosola baluka ndenge nini tokotia toujours bato oyo baza na distraction babeta makambo eza important te alors tandis que biso makambo eza important mpona biso eza ya titi vetici azwa place wana et puis azwa makambo te surtout to cotiser to sala oyo esengeli ke tokomisa ye place oyo esengeli en tout cas mpona bakozwa lumbala wana bon soki eza ya solo bon eza mawa tro bon ta nde oyo mpo balobi fale eza bazala bongo fale eza mabongo ezala boye mpo toyeba bapolisier nini tozala bango na mboka na biso Congo en tout cas mingi ya koloba vraimen eza te ya koloba eza ebele mais émission eza ya makambo mosusu nakoki kobimisa su makambo mosusu te mpo nazwaki mpenza tala ngai kozala na dible mais bon tokodevelopelanga ata mokolo mosusu en tout cas matondo ndeko nanga toza kolanda émission na kitoko matondo merci